koleka peut-être bato ebele o balekaka na baetando eke. Maman Marie a présenté au Banaboni. Photo loba, j'ai reçu Madame Clarisse au Babano Oluki Sawana Kala. Clarisse Misamou, celle qui avait presque tous les secrets à Maman Marie Misamou. Le plus grand secret à Maman Marie Misamou, Oyo, Ayebisa yo, Oyo, Abano Solana yo, Oyo, à Lobana yo, même après sa mort. Kenga soki nazate il faut ça la boue. Secret on a les amis secret nous. On est sur Marie Tinenga Koufaki. Abanda komela masanga te, cigarette te. Très bien. Ngape wonga na vanjo. Depuis babotanga. Na melani nanu masanga te. Non gutata na alcool te. Tout ce qui est alcool. Oza na kuiti. Non na melani. Na langwa peut-être ça anesthésie hein. On a toutes nos questions. Le meilleur pasteur Yasser Marie, Oyo, Babano partagé na yepena moi mingi, ba moment sur le plan spirituel des ânes. Surtout qu'on a beaucoup c'est la batou makam. Oui, oui. Là comment dit na vanda na Maman Marie. Ne ba kosela makambu na vie. Lelo ngala kinchasa na ndimana nga suma kamute. OK. On va mona vivango que to va no boye. Même dans un téléphone na bengi. Allô Marie Misamou, na moni yo place boye. Nini to vandi boy donc aussi to zate to sana brasa na lali na imbeto moko na tongo Marie Misamou ba moto na tomba madilu. Je disais tantôt et ça les solo oyo ba tu belé ba luka koloba na ba marque na bango ba luka ko cracher na mémoire ya notre celle qui était chère pour nous Maman Marie et belé ba interpréter ngo mabe yo obano zala na ye sa fille partout et puis voilà Maman Marie Pena, elle yo bano zalana ye, abano betelo nini, eloko nini bano tungisa ye, eloko nini maman abana ko sentir abana ko bela. Âge nini elle sœur Maria Zwa? Ba 12 ans hein. Ba 12 ans. Ti era profite déjà comment dire ba âge nini? Ti na bali. O bala peka na maboko na. Oui. Ba yebi yo ti er ba monio déjà ebele na ndako ba ko lela ba ko tangisa maya miso. Tobeta nanu moi lisolo mokie moi témoignage à mokie il y a Maman Marie même attend pour 2 ou 3 minutes par rapport il y a son vivant. Toi qui étais souvent avec Maman Marie yo banaki botambola na ye kozala zala na ye oyo ekomela Maman Marie et ya pena ndenge nini oyo ekomela Maman Marie aujourd'hui to perda ye et les cas moi boni. Tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe zambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka ote na ero biso to na balabala nzambe abate ya pima mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana batino so baza kotanga polo bile peto koma bato kola pambola binomi papa shika pesa libro benga ye peza ya cosité te so moni ana te kende bana mo bible lobi soko lingo sali kamba malamu ozoka kwa mabe sala malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo et sonner pe arobe mangato pambola nzambe. Donc ce qui va dans nzamba pesi biso lobaki ete to bokola bango lolenge to bokola ya biso ndako. Alors ceux qui ont préparé rentrée scolaire ya mona na kozonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer oko moissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà,
Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Média Télévision, Bandeko Balandia, émission Haut le code de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngala par le devoir m'a encore appelé ce matin. Zakadroa Nabino Yako informé Bino Namakambo Bolingaka Mingi. Jour pour jour, vous savez, elle était des nôtres, elle est partie, mais elle est restée dans nos têtes, elle est restée dans nos vies, elle est restée dans les images. Elle s'appelait Maman Marie Missamou, que son âme repose en paix, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, cette émission, nous allons faire ça en direct de Kinshasa, dans le salon de coiffure mixte Prince Béni. Juste à côté, il y a sous-région. Nous serons avec Madame Clarisse Missamou. En tout cas, beaucoup de personnes se posent déjà des questions. Qui est Clarisse Missamou? Tout au long de l'émission, vous allez comprendre pourquoi l'émission Lelo, pourquoi tout ça l'émission Lelo. Voilà, cette émission est réalisée par Dieu merci, Mundirba Mundirbs. Merci pour ton assistance, merci pour toutes les personnes qui nous assistent de près ou de loin. Namoni, maman Bijoum Ketani, un grand merci à vous, maman. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo, ma mère à Calgary. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noéma Bakala Nzinga. Un grand merci à maman Yvette Mbangou. Un grand merci à maman Emily Seti Maïnga. Moi Sinzambe Mundi ba otunaki maman Emily Nazana ya. Maman Emily Mondir Bazawa. En tout cas, un grand merci à toi Aurélie Mafouka Mafoura Yaba Aurélie. Que le bon Dieu te bénisse. Bertin Konde Mbongo propre, l'infirmier clinicien. Voilà, c'est comme ça que nous allons commencer avec notre émission. Mais je vous invite tous aujourd'hui à partir de 18h. 18h, votre film Nakombo, il y a Josué 1-8 et vous allez déjà diffuser na Belle Vie Télévision. Soyez nombreux, allez vous abonner. Prenez déjà la place là-bas pour aller suivre cette belle série. Oh, et collègue na Belle Vie Télévision, acteurs locaux là, maman Top Bazana Kati, maman Nabiso, Esther Ngalasi, maman Moseka, maman Mimika Bongo, ils sont tellement nombreuses justement pour vous servir dans ma camamala, mon Belle Vie Télévision. Et d'ailleurs ici, nous allons vous mettre l'extrait. Et allez aussi de l'autre côté, il y a maman Dinana, Duna Chou, Duna Love, c'est-à-dire notre maman déjà nous propose un film na combo. Il y a Le Mal dans le Noir. Ouf, Le Mal dans le Noir. Qu'est-ce que ça veut dire le mal dans le noir? Nous voyons sur cette affiche, réalisateur a proposé Bisso, il y a la présence de notre maman Ursule Péchang à Mobutu. La ville est très calme. Nous voyons encore Belinda Kandi, la Poutine. Donc, c'est-à-dire, il y a écriture, il y a cinéma Congo, Tomoni Sarah Masiala, Tomoni aussi maman Sonia Evoloko, et ensuite Tomoni Yemoko maman Dinanon. Qu'est-ce qui est caché dans le film Oyo, le mal dans le noir? Restez branchés à DD Télévision, vous ne serez pas déçus. Voilà, si nous parlons le même langage avec l'équipe technique, prenons d'abord l'annonce de ces films. Nakombo, il y a Josué 1-8 et puis on se retrouve tout justement après pour notre côté invité. Merci, mon invité, ça s'appelle Madame Clarisse Missamou. Merci. Imaginez, alléluia, amen, donc on n'a pas besoin de toi. Hein? Quelqu'un sait que moi, comme j'ai entre comme ça, j'ai fini. Mais lui, sans Paul, sans Georges, sans Léon, sans même Paul, le combo de Cala de Bavon. Jean-Pierre le ma maman pas. Tambolé allait bien te nsamba pe libala. Les hommes tu veux dire quoi par là? Non, pas ça quand non to bando tambolé sika mon so ko tambolé allait bien te. On a quand même nzamba sika kama kasi na réalité. Ben chaque chose a son temps. Pourquoi vous me voulez pourquoi? Il c'est vérité parce qu'il y a une la nanda quoi. Na koko le babema moto na yiki yango. Dans mon apôtre pas film ka bien kama qui faut lele. C'est quoi ça? Ah, je vais. Si au concert, tu sais. N'a pas venir sur venir betting le bakou na talilé qui ne m'a pas calculé ça c'est taille on a n'y pas les. Maman s'il te plaît, maman s'il te plaît, maman s'il te plaît. Maman s'il te plaît. Maman s'il te plaît.
La Bible dit bateau Nzamba benga Christ benga a prédestiné bango. Vous savez Nzamba côté monter pourquoi parce que tata tique église. Peut-être un pasteur so yebi bien na mboka so ndenge tambolaka ba pasteur mingi nde bazawa na omona papa azali susute bana ba succéder Voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Monique et décor échangé. Elle est juste à droite nanga. Elle s'appelle Madame Clarisse Misamou. Moi, histoire naïe, moi, parcours naïe, ce qu'elle fait, ce qu'elle a été hier, na o akomi lelo. Ensemble à Tokoluka Moeto Solo. Nabino mais au Gouto la nana, ils ont dit extrait à film Nabino, je suis un 18. Oh et qu'on a diffusé Mokolo Lelo na Belleville Télévision à partir de 18h30. Ici nous mettons rien que des extraits, mais l'intégralité il faut aller suivre ça chez Belleville Télévision. Maman Clarisse, bonjour. Bonne santé maman. Maman Clarisse, est-ce que au bout matin moi vous lisez moi son pour beaucoup la toile na mi tout les cas moi son égaux à la moi c'est ça la moi bien té activité santé ma camion soyez les camalam santé malamu activité malamu nyoso vraiment très bien merci beaucoup bandeko bazo landa biso na top Pendia télévision ou tu peux kotala extrait ya moko ya film ya bandeko na yo à théâtre na komwa Belleville na Belleville Kondi. D'abord quand tu as vu extrait film oh je suis un 8 et le belio na nini c'est bien impression na yo et cause à la nini par rapport à musala ba bandeko no abasi bazo sala musala wana ezarabia très bien Belleville nangaki mingi nanga bango mingi ça musala bien OK yé penza ndenge bandi bo j'ai confiance que aussi la bien suka na monde de la sarabiso nyoso et bandeli na suka to e ba suka ke ya monde za bien na ba conseil na bani na Belleville nangaki sika. Voilà, merci Ego Simba. Bandeko bazo landa biso bayeba, nous avons reçu ce matin déjà na plateau na biso kombo na yo poto luka moya to kota pena na mozino na likambo to lukele yo mokolo mwalelo. Kombo na ngai Clarisse. Sa famille Kasongo. Na sa Clarisse Misamou. C'est parce que Marie Misamou c'est ma maman. OK. Na famille ya maman maman ya mwasi et hier azaki 7e na famille na bango. Donc maman Misamou, maman lekinanga. Très bien, mais des familles Kasongo à Misamou. Ezali esalemi na ndenge nini? Esalemi na ndenge que maman nanga. Très bien. Ya mwasi. Très bien. Yaya ya Marie Misamou. Ah OK. Kasongo papa na biso. Bali ya mwasi. OK. Donc yango nazali Kasongo za Marie Misamou. Très bien, merci beaucoup. Déjà maman c'est une femme mariée, nous voyons déjà dans le beau Kokuna. Tokoki kozwana no moi la vie des mamans Clarisse entre papa et maman ils sont encore vivants ba ngome balé ou bien si batika biso te bazali ya mwasi azali papa pe azali c'est quoi na bango mi balé bena master no bena ezala nani o bena ka pena master na yo et puis voilà azala bena nan entre papa ya mwasi na papa Kasongo nga mama bango mi balé bango mi balé kunde no so la bena o mona koti. Ah OK. Azali balé. Donc bango mi balé. Ah papa. Oh. Azali mikolo ba moninga te. Et ça là bango mwande mo. Ba be atanga moko pe ça la bien de photo benga na ka do so la ka. Donc bango mi balé, bah c'est important. Voilà papa la maman bah c'est vraiment important pour nous. Très bien. Je pense que vous avez hérité, bénéficié, il y a Ebele na pembeni. Il y a papa na maman aujourd'hui déjà cause à la boindengo vous allez c'est grâce à Nzambe ou à Sali Katina bango biso bana tozaka ba bénédiction il y a ba parents na biso et loko pena nini oyo mona que non tu as hérité et pas maman o lelo et cause à la même partout oyo otambolaka ozalaka bazolakisa ke wana mwana ya mwasi o ça la fierté ya yo ya maman à travers yo. Et nous, pour eux, ils ont très bien. Ça dur de caractère. Ah, dur de caractère. Donc, nous avons
facilité. Très bien, très bien, très bien. Donc ça ndenge maman na ngaza là-bas. Très bien. Ndenge ya moi ça ndenge ngana za. Ok. Et ndenge pe sœur Marie Zalaki. Ok. Maman Marie donc dur quoi. Na hérité en pas na bango. Très bien. Voilà, mais vous avez aussi étudié vos UP moi temps et autant en mandat, non? Totangi, Tosisi, Kinzela vie, Tobali, Tobotibana et maintenant ah, siko yo et papa. Yo et papa kasomona maman na ya mwasi notre maman aux 40e famille déjà. Ah, aux amona liboso. Bana liboso baka combattu mingi hein. Na simano za baleki boni. 4 élites. Ah ok, 4 élites. Les Angaï, Clarisse, Jonathan, Rabi, Christelle et Neftali. Ah ok, c'est bon. Mais yo mon copain, mari est déjà mère de combien d'enfants déjà? D'accord. Mariée. Question à c'est qui pour mère de 4 enfants. Oh, mère de 4 enfants. Mariée, c'est Alain Kamoa. Ton amour. Papa Alain. Papa Alain, tu peux sur mbote lelo to koteli maman papa Alain. Papa Alain, maman tozana ya to solana maman beka malembe ti maman ebele maman za nango obelelo to ko solana mais na piste da papa Alain mbote. Ça merveille Kamoa moi je suis très bien. Tozana Gabriel Kamoa. OK. Nazana Prince Béni Kamoa. OK. Et Benjamin. Mais Ozana Bana Ebele, pourquoi Prince Béni Yende a bénéficié quand même Tozo Yawana, mais cas curiosité par rapport à mais Prince Béni de Moto a bénéficié na que combo na ye ezala affiché na makambu ya mama o asala ka lokola na ba restauration lokola na ba esthétique boye na ba salon de coiffure et ça dit à quoi pendant qu'elle n'était il n'est même pas moi na liboso ni yasuka na évité et ça dit à quoi parce que linga ye mingi bana nyonso na linga ba mingi mais Prince Béni Aza mono ya yaki nazaki na ba choc ebele. Très bien. Tant mon maman Marie a kufi. Très bien. Donc nga penza vie na nga na passer na maboko ya maman. Très bien. Donc nazaki bébé ba donc benga nga ba nous so benga ba benga bébé à maman. Donc so ye nga na lalité ya olala te. Très bien. Yeso ka kote ke lala. Clarisse ya kolala. Très bien. Voilà. Elle a kufi. Nous avons dit qu'on a zémi à Prince Béni il y a 9 mois. Ok. Donc il y a Koufi en janvier, le Koundé en janvier. On a le 8 février dans le Prince Béni. Oh là. Donc nous avons dit moi mon côté là on a zémi à mon néné, c'est déjà passé à Bogota et puis baba shop wana. Et ça la ramone mo. Est-ce que Bogota est-ce que moi no va prière révélée et Nzambe ya sala ngulu. Ah ok, c'est dit à ça. C'est bon, moi na botama à seka. Bana balela so babimi meye abotami azo seka. En bon. C'est un garçon. Ok, c'est un garçon. Papa Nabiso, c'est un bon mari pour maman Clarisse. Hein? Très bon mari. Est-ce qu'aujourd'hui, si on pouvait changer le monde, changer les données, recommencer encore la vie, tu accepteras à ce que notre beau-frère Azalaka, papa Banana, yo mobali no avi. Oui. Et le côté no benado lingaye, ezalani. Et ça ngo songi teme. Moi, lorsque dans mon plateau, j'ai une femme qui a une tête et surtout une femme responsable, j'en profite pour que Bayepe la biso va bénéficier de quelque chose. Bonne histoire, je peux dire ok. Donc, Adam vraiment. Très bien. Mutuel, Christo Roy, donc Tolala. Vous appelez papa Kananzela, il y a sœur, Marie ou bien? Il y a Balabala, donc classe, les blancs. Les blancs à l'époque. Le papa, bon, à l'époque, heureusement, Makambo, Ezala quitté, il y a maman livre, Bimina Mona blé blanc, ok, Makala. Abanga n'était. Il y a beaucoup de blé blanc, alors blé blanc na blé blanc. Blé blanc parce qu'il y a l'icolo, il y a moi. Kasi dié quand les bako kanga. Et puis elo kwango de legilanga.
ndezika biso ka batuka do sala mabe orge mabe wana ezala ka partager nanga na yeto sali de loko moko tiko na era mbano ngaka nde na ko kende on ezali na ndenge mabe te même ata na ndenge mabe te ya ko bota mande ya kasi mama ata na ndenge mabe te mais déjà toi na uniforme na ba classe mo boissé na âge présent na 7 Voilà, merci mesdames et messieurs. Comprenez, c'est l'ambiance qui est ici avec notre maman Clarisse. En tout cas, le moment, prenez le temps de suivre cette émission avec beaucoup d'attention et ça sera trop bénéfique. Nanga Munabino, nous faisons rien que notre travail dans le souci toujours de vous informer, dans le souci de Melabino Makambo et Sengeli. Je vous informe aussi, elle était parmi ceux qui ont mangé avec maman Marie Missamou, ceux qui ont dormi avec maman Marie Missamou, et puis celle aussi qui connaissait beaucoup de secrets à maman Marie Missamou, la sœur Clarisse Otoyo Kaka. Clarisse. Yeyo. Aujourd'hui, je suis avec la sœur Clarisse. Une façon, il y a moi, il y a solo là. Moi, témoignage à moquer, moi, les solos à moquer. Pour nous, tout le monde, mais c'est plutôt. Vous savez, Balubaka, les artistes ne meurent jamais. Mais à travers ses œuvres, cette personne restera gravée, elle sera toujours vivante à travers ces films. Et voilà pourquoi, une façon pour nous, il y a pour immortaliser encore une fois cette sœur qui a été une bénédiction hier pour beaucoup de personnes. Ces chansons ont béni beaucoup de personnes. Aujourd'hui, elle n'est plus là, mais au moins, vous allez quand même avoir image, Nabango, Nabandeko, Baliaki, Nabango, Lobi. Maman Clarisse. J'en suis sûr. Bayebi yoti herba monio déjà ebele na ndako bakolela bakotangisa maya miso tobeta nanu moi lisolo mokie moi témoignage à mokie ya maman Marie même ata pour 2 ou 3 minutes par rapport à son vivant. Toi qui étais souvent avec maman Marie yo banaki botambola na ye kozala zala na ye oyo ekomela maman Marie et ya pena ndenge nini Oyo et comme la maman Marie aujourd'hui ton père d'ailleurs et les cas moins boni. Le témoignage d'abord il y a maman Marie dès son vivant. Comment elle était avec toi azalaki ndenge nini azalaki nani et pas nani. Maman Marie azalaki nyos. OK. Maman peut-être ton nom le maman. Très bien. Ba maman baza. Très bien. Ba maman basi et vu moi na mo bo polo beaucoup les amis. Très bien. Très bien. Maman Marie a sa péta maman quand elle a le famille. Donc les que maman a biso. Très bien. Ngala fanda na ye depuis moi na mokie a swanga le bito fanda. Wana yo zaki na ba âge nini elle sœur mariage ba? Ba 12 ans hein. Ba 12 ans. Si elle a profité déjà comment tu na ba âge nini? Si na bali. Au bala peka na maboko. Oui. OK. Au moins tu n'as pas qui na zaki na zemi ya prince Béni. OK. Na zaki na zemi ya prince Béni zaki déjà na mariage. Très bien. Donc on a passé vie na nyonso au adolescence, au ni maboko. Très bien. Donc elle était vraiment tout. Très bien. Après ça, maman Marie, tolalaka tolamuka boye un bon matin, maman atiki biso azali souté. Avant tout comme on a place donc atika biso donc azali souté parce que ezali solo o ba tu belé ba raconter ngo na ba marque na bango je disais tantôt ezali solo o ba tu belé ba luka koloba na ba marque na bango ba luka ko cracher na mémoire il y a notre celle qui était chère pour nous maman Marie. Et Belé va interpréter en Omabé, yo obano zalana ye, sa fille partout et puis voilà. Maman Marie Pena, elle yo obano zalana ye, abano betelo nini, eloko nini bano tungisa ye, eloko nini maman abana ko sentir abana ko bela. Et ça là le barango ça m'a banzambe. Nzambe so alinga lo molanda ye mukino. Très bien. Volonté nzambe doit atelemela. Très bien. Son envie au bela. Ah non bela dit. Non pour dans la gare, bela tout passer, nous avons bela minuit dans son cola. Comme si bela la mise, bela minuit ndeni. On bela tout passer dans la son à la libano la msamate. Donc azao lingate son na sina lali. Voilà msa clamster, botika lala. So pour la muse plus que on peut au salé passer. Botika ya lala na yo. OK. Donc azaki vraiment nyonso pona nga. Liwana ye pona nga na lobaka. Nzamba sala volonté na ye. Nzamba sala volonté. Oya lobaki azaka kobela, azaka na malade, azaka non. Mama za obela.
quand vous avez la télévision makasi wana ndenga zalaki azobela OK donc ndenga za makasi wana ndaza ko seka wana tina ndaku tozaki ndengwa très bien et ngape na lalaki na la muki tongo moko boyo mama za malade asa malade asa wa te asa no hôpital hôpital OK na sa nzemi te yo za nzemi yo ko yate boyo na boyo après oh mama kufi nzamba joli oui nzambe kaka joli mais ndenge pe elobama ke mama asalaka crise na nzela na balabala autaka église asali ba malaise na nzela et puis bamemi na hôpital ezalaka pe ya solo Kinshasa ezaka ye koloba Kinshasa ezaka surtout mpona kokosela bato makambo oui oui nga vraiment nde navanda na mama Marie nde bakosela ye makambo na vie lelo nga na Kinshasa na ndima nanga so makambo te onga mona vivango que tovandi no boye mais moto azwa téléphone na bengi alo Marie Misango namoni yo place boye omoni ndenge nini tovandi boye donc okosi toza te toza na brasa na lali na embetu moko na ntongo Marie Misango bamude na tomba madilu na ndenge nini donc Kinshasa spécialité nango eza ya kocréer makambo lokuta très bien et puis na kini makambo lokuta nde kendaka mbangu vitesse mais c'est le diable ça ekendaka vraiment noki te po abanda kotonga azocréer bilamba azolakisa badanse azosala banzembo azozongisa boye eyaka kokende na retard très bien mais lokuta wana soka mutu mo soki ezalaka nini ngalali alamuki abimisa eloko omona minute etamboli donc spécialité na biso mpena demo wana elonga mpena na Kinshasa azwa mpena place dans na Kinshasa elongo siko nde fo basala nzambe batelema eza yango makambo ya lokuta na kini ekendaka noki ke makambo malamu toyoka mpe mwa ebele awa na baetando eke mama Marie pembeni kaka ya bamusicien mama Marie amelaka biloko makasi mama Marie boye yo mpe oparticipa okota mpe na ata na mwa moko omeka te na babiloko wana nyonso wana ezalaka lokuta nalobi ke Kinshasa eza bien eza mboka na biso nzambe atie biso na mabele ya Congo très bien toza na ndenge susu ya kochange yango te mais na ndenge totambolelaka na kopanza basango mabe akini eleki Congo bene eleki omoni sœur Marie ti ndenge akufaki abanda komela masanga te cigarette te très bien nga mpe omona na vandi oyo depuis babotanga namela nanu masanga te nanu tout ce qui est alcool oyo ezalaka na kwiti non namela te na langwa peut-être eza anesthésie hôpital batianga anesthésie na langwa voilà ndenge mpe dolangwa pere mais nini na langwa mobali na nga vraiment ozwi masanga ozwi vin moko boye whisky moko boye asano donc eza famille ya bamama ya biso baza babota biso na bonzambe moko boye kati na bino bonzambe moko boye oyo ata oza na mokili me eyebendo ezobenda yo kozonga biso pene eza ndenge wana voilà meilleur ami pena ya sœur Marie à part yo ezalaka na meilleur oyo pena azalaki meilleur ami ya sœur Marie Misango pena oyo yo bando omona ye nyonso patati patata ezalaka nani azalaka te azalaka na meilleur ami te azalaka te pourquoi parce que abanda kobanga même kobima ok par rapport ya succès na ye et tout ya succès par rapport à kokosela makambo mama nanga azalaka kobanga kobima mosusu toke restaurant mosusu nga nde mnoforce ndebi ndako 4 murs nga azakobenga 4 murs elembisi nga omona tokende kasi toke restaurant na kati ya restaurant bolie bosisi bosoki azalaka na meilleur ami te ke chaque elie ah non azalaka nete ok ye meilleur ami na ye biso nga beti masolo boseki obeti Genesis na bino boseki butu bolali soki mpe bocreye mpe bobima mo moke te bovanda pene bovanda na balabala obima te donc ye ofanda na balabala obima te nakoli bongo toza mpe mwa ebele bakoli 18h bino nyonso na ndako voilà mais naza na besoin na tono question le meilleur pasteur ya sœur Marie oyo babano partager na ye pena mwa mingi bamoment sur le plan spirituel ezana opena oyo oyebi ke eza bano ozala proche ya sœur Marie
meilleur pasteur na ou préféré ya Marie. Non, Marie azalaki na ba pasteur rebelle. OK. Pasteur rebelle. Très bien. Pasteur nyonso azalaka koya liboso na ye azalaka koyamba ye. OK. Église nyonso ezalaki kobenga ye azalaka kokende. Très bien. Ke koloba meilleur pasteur mpona ye mpi pasteur oyo ya église na biso tozalaka kosambela na source abondante eza pasteur Shadrack. OK. Ke meilleur pasteur na ye nayebi te. Wana ezala te. Donc tant naloba nayebi te ezala te. Na téléphone na ye azalaki na bapasteur nyonso pasteur akobenga ye basololi baseki pasteur akoluka kobenga ye na concert prestation ake na ye abeti mosusu mpe akomona akei abeti na ye bapesi nango ye mpe mbongo te tozongi na biso ye azalaka aloba lobi nayokaka esengo so natelemi na yembeli nzambe na bini esalanga bien. Très bien. Ye voilà, cette question en tout cas, toujours ligato les cascos, la deuxième partie la biso, il y a Prince Béni, ils allaient salon de coiffure, ils ont mis bon adresse nous son nom Sabino Awa avant de continuer, numéro P et Gozala A non P Sabino avant de continuer, avant de clore émission la biso. Tout ce qui se passe sur la, tout ce qui s'est passé dans la vie à Sœur Marie. Tout ce qui s'est passé aussi, ou bien tout ce qui se passe après Yeko Kende. Yo Oyo, au Fanda Kinaï, on a accusé la Sœur Marie de Mambo Ebele, Namakambo Yaba Braza Ebele, Namambo Banani Ebele, Nabanane Kutukuna Ebele, Namakambo Abana Ebele. Yo en tant que Moko Balugo, moi trop, je n'aimerais pas Kokota na moi ma Kassina yo pour vous épargner, vous êtes une femme mariée, pour le respect, pour Mambo Ebele, on ne veut pas vous mélanger, Nabamakambo. Tu peux te dire quoi par rapport à la mémoire de Sœur Marie Misamou et Lelo, Bino famille Botikala, groupe Naïs Alaka organisé, comment est-ce que les Alaka Kaka ou bien après sa mort Nyonso et Sila Bongo? Très bien. Très bien. Na nyonso elobama mpona mama Marie nga na oloba kaka yango nandeka na télévision te bazakoba Clarisse oyebaki po yo baba lolobo trop yo mpe ozala na basekret misusu obomba we basekret mosusu obomba ezali c'est ma maman ti lelo ndenge akufa aza kaka mama na nga ti lelo ndenge azalaka te wana mais nga nayebi ke mama na nga. Très bien. Donc na nyonso za bêtise oyo elobama na kombo na ye ya oyo bato mosusu bayeba na place oyo nga nayeba biso famille toyeba nzambe apambola bango. Très bien. Bacontinue na vie wana e bayebaka ke lobi peut-être bango mpe baokufa bango baokufa na nsima eliwa na bango nini elobama nini eleka nga vraiment naza na posa te yango te vraiment eza yango te oyo na oloba kaka nzambe apambola bango baforce donc na lire oyo bakendaka nango bakende ka bongo donc bazala coincé toujours quelque part nde baokende bazala coincé bakosuka après toyeba. Très bien, mais une question aujourd'hui il faut toloba, j'ai reçu madame Clarisse Babanoko Lukisawana Kala Clarisse Misamou, celle qui avait presque tous les secrets à Maman Marie Misamou. Le plus grand secret à Maman Marie Misamou, Oyo, Ayebisa yo, Oyo, Abano Solana yo, Oyo, à Lobana yo, même après sa mort, Kenga Soki Nazate, il faut ça la bouille. Secret, les amis, secret. Quand déjà tu viens un mot secret, c'est qu'il ne faut pas y aller. Ok, il ne faut pas y aller. Déjà, ils ont secret. Comme moi, ça va pour moi qu'on ait un sous et nous allons à autrement. Mais déjà, nous avons un mot secret. Très bien. Donc, secret, c'est à la raka. Il faut bon maman bon. Secret. Et surtout qu'il y a zaté. Donc, on les a.
makambo tuna eze belé mais monoko zo kanganga frein non tu as frein na monoko makambo tuna eze belé voilà conseil maman zo pesa moi na ina chambre donc maman teke maman yebisa ngabo maman zo saki boté et ça c'est que na ngana maman nanga très bien et talibino ngana tikani na pratiquer oyo abata côté ya. Merci beaucoup. C'est la dernière question pour cette phase. Maman Clarisse, vous êtes la sœur de Maman Marie, sa fille même. J'en suis sûr que Oyebaki Maman Marie, Koleka peut-être Batwe Bele ou Baleka Kana Baïtandoeke. Maman Marie a présenté au Banaboni. Marie est dans mon amour. Vite la bisowana yende mwana biso priner la maman ye wana ya mama kate biso nyoso to tikali OK ya biso nyoso to tikali penza nde to tala ka ye sala biso ese yende to tikali na ye penza ye. Voilà, Rit va te suivre en talayo, j'en suis sûr top bien za ka émission bato belé ba responsable belé balanda kango. Dernièrement ici, elle était sujet, il y a Mamou Belé, sujet, il y a Babiloko, des fois ça faisait trop mal. Moi je fais des émissions aussi pour nous défendre les causes, parce que moi, émission dans les cours de bonne conduite, principalement si on s'attaque na basi, surtout dans ma caméra, il y a des preuves à mon côté qui touche à sa personnalité, na tchaka micro, na ngande na tchilo micro pour nous défendre, vraie valeur, il y a maman. S'il faut avoir un mot. Par rapport à ma caméra, il est à la télévision. Il y a la télévision. Pourquoi il y a pénible? Parce que côté elle est encore trop jeune, il faut qu'on se le dise. OP Toleki na banzela ya baitando eke po cause à la bénéfique pour na arrêter Zalini. Et ça, là le bas là to solo laka. Tu as son numéro aussi? Oui. Sololaka bobenganaka lekinanga sololaka tobenganaka auto sala ba produit na ya beauté ba loka maquillage na yebi to sololaka bien et sa famille na biso ngala bisa ke mingi azamakasi donc nyoso ekoki oya o bakoloba ya lokuta nyoso baloba ta ndenge bandaka balobaka n'importe quoi mpona ye asali boye azongisi boye nazoesenga biyariti sala oyo oyebeza ya malamu très bien sala malamu oyo oyebeza bien sala oyo eza malamu kala droite te kolanda te spécialité na biso eza yango baosala kaka bango basalaka na Maman Marie kaka bango pe babandi suko sala na yo te wana donc alanda badute atonga bilamba na ye acréer nivel na ye apesa temps na mobali na ye libala na ye na nyonso azosala na yebisa ye makambo soza ya olanda te. Voilà bino famille toyokwaki mpe awa okomaki kodongola lupango ya bato ya Sœur Marie ezalaka en vente te kama obie kaka eza na tuni question mais lokola na ye epa na yo awa yango notunaka baquestion te mama yango natuni spécialité na biso so alali alamuki acréer lo na ye elobami mpe eza lokuta mais lupango wana pene ezala ya Sœur Marie lupango wana ezala ya Sœur Marie eza ya Rit donc l'héritière c'est Rit donc nyoso baoloba c'est pas ici. Merci, voilà. On se retrouve aujourd'hui. Ah, on a commune. Ah, tout ça, on a riche, hein? Ah, donc, tout ça, on a commune à Lemba, dans le quartier Camp Riche. Salon de coiffure mix Prince Béni. Oh, et Zali, pour la coiffure, il y a papa, il y a maman, soin de visage, pédicure, manicure, et puis le make-up professionnel. Et Zali Awa. La femme que vous voyez ici, Azali Kaka, moi si Yanda Kouté, ya papa Nabiso, papa Alain. Azaka moi si ya papa Alain, papa Alain, Azwaïta Balaye, Obe, Adjeka, Nanda Klokola Rido, Lokola papa Misusu, soit Moni Obe, moi si ne Azali Kitoko Boye, Azali Ayikoloba Kitoko, Ata Yebi Misala Yamaboko, Akoluka Moye, Afandaka na cuisine.
abokolaka bana mpona zwa oyo ekozala mal placé. Papa atika ye libre, elle fait son travail. Elle est avec moi, Azali, parmi Bayo Basalaka esthétique Yamboka Nabiso. La restauration, elle en fait partie. On veut essayer un peu, il y a qu'à découvrir dans nos Moussala Nayo, donc à Salaka, Prince Béni, maman. Mais quand on bête la biso, les solos, il y a Prince Béni, autre monde, Azali, salon de coiffure. Tangi Yango, ou bien tu as hérité juste Moutoumon, quand on a que au Sala Yango, il pour comment Sala. Natangi Yango. Ah, ok. Donc, histoire n'a pas pu faire esthétique. Natangi Yango, mingi pour na bamba. Ah, ok. Pourquoi qu'on a yé Tanenga Zalaki à sa qui est saloté. Si nous avons savons que Kinshasa c'est bien été. Azara pour bimater que n'engin batune aux alara ok salon de coiffure va sokolio yaza quitté. Nous se doit ça mananda par mois. Il y a moins salaki que dans salle esthétique. On a naïe bango se souvient bien na banda musalaye ba plante azaki na ona million so wana ngam na musalaye. Ok. Et na tangaki na sisi. Oui, que tout ça dans le salon rythme ça mon Rigini. Oui. Na Rigini. Na Avenue Park. Le salon rythme on a pas besoin de salon la gérante et ta ba fille de la travailler. Là au salon. Salon oyo ils a les lotis. Ils a vraiment mon salon là où on a bien. Très bien. Et ça fait combien de temps que Salon Béni existe déjà? Salon Béni. Prince Béni. Prince Béni. Ils ont déjà. Oui, ils ont déjà autre chose qui est troisième année. Troisième année. Kaka place. Voilà. Et Zoami Wapina Avenue Nini référence Nini ce peu numéro il y a téléphone Ezali au PESA comme ça bandeko nyonso ba kozala na besoin. Baba tia meka ba soigner ye longi ba piler ye ba coraser te maman balwani épiler ba épiler ah voilà ba sala ye soin de visage yo pe moi elongi za na moi ba mabaku epelé ça dit ah so ba mère ba singio ça dit ozonga pena moi lisse ezongi na elongi na yo ba ko sala ndenge nini po ba koma bisika awa o ezwami bino salon Prince Béni ezana Lemba Campiche. Ce que outil tchang, outil kota matete. Aussi kaka ba taxi ou ezo qui est rond-point Gamba par sous-région. OK. Donc ça référence mon topé ça va, ça y a alimentation ça na sous-région. Ouais, GG Mart. Très bien. GG Mart. Donc son comité na GG Mart. Et ça na salle de fête na alimentation. La porte mi balé. Très bien. Dans n'importe quand il y a salle de fête à GG Mart ba comment mboa munene et bien quoi. Au pesika mu hotel na ngambo ta riche. Très bien. Salon presque Zawana. Ce que outil côté Licolo Victoire nini oye parler ka. Terminus super oye sous région ni donc matete. Très bien. Matete ya qui invité mais matete. Mais la sous région. Très bien. Donc il y a pas référence mon compte. On est qui GG Mart au Kiti na wana et puis Otali na ngabu. Zawana. Numéro na bisope ezali eza 090 plus 243 voilà 90 64 37 837 Pourquoi bandelango 090 64 37 837 voilà bon fungolaka jour nini na jour nini pe na heure nini bokanga heure nini fungolaka donc 6 heures déjà za refondre 6 heures 6 heures za refondre po eza na voilà. Ah, ok. Donc, ce moyen avant, au coup de ça. Très bien. Donc, ça, à la année avant. Très bien. Donc, un nion sur Roya au coup de donc, rappelez-nous, les bandits peuvent soigner mon père. Tout à fait. Tout ça, la dépoignée. On a au Kanga, au Kanga, vraiment mingi à 22h. 22h. Pour on a le noir avant, tu as la rabane à la na père, faut qu'il peut pas parler. Ok. Et Benjamin déjà. Benjamin déjà. Ah ok. On a qu'un avant, on a dans la lité. Très bien. Donc on va la lité sur dans la vacances. On met un soir pour voir on là. Ok. Mais on est là tous les jours. Très bien. Sauf les dimanches, naya ka penzate ezaka mingi sur rendez-vous. Ok. Neti soki to bengani nanga nazaka na tante, dans un attend dimanche après culte. Nga personne assiste makambo nanga après culte to bengani na ye. Sali Moussala na Kenya. Très bien. Voilà. Message à Souka. Sauf que on a 2 personnes ou 3 personnes, on peut s'emboter. Message à Souka, Ezaka Kanazana
posa la bino salon bao bayeba inga na salon petit bao bayeba inga na salon na ki ya kala bao bayeba ki Clarisse ngayo salon na biso eza salon ya boyo na pesi déjà adresse na pesi numéro vraiment boya et au salon biso c'est mingi po bote kandi to tikala nango suki elongi nzoto no yango ka to tikala nango to sala mo susu e koma kitoko mingi. Très bien. Musala ezali maboko oyo e bosala nazanga moko te na salon na musala nanga oyo nga mona koka te nga mona osala te naza na Esther tosala na ye naza na Jonathan Souris tonton Souris aza gérant ya terrasse ya salon donc soko ye et que naza te Jonathan kobenga nga Souris akobenga ngai allo mama mutu moko azawa la place naza na se dépêcher na ye tokutani. Merci beaucoup na Jonathan Souris, merci vraiment na musala na ye na ndenge baza ko accompagner nga et merci beaucoup na banananga bon petit quand on a qui maman aujourd'hui tu ne pars pas. Maman aujourd'hui tu ne vas pas partir. Si tu es mon prince soit salé le monde à Siliki. En tout cas on la comme on a. Ah maman pardon, n'enlève pas mon nom là-bas maman n'enlève pas. Donc bisous belle na bananga, bisous belle na famille Kasongo, bisous na famille Kamura, belle famille nanga, bisous vraiment ebele. Bisous ebele na batu nyonso bazota nanga oyo bayebinga. Bisous ebele na patience parce que ça ni malibanga makasi. Patience. Bisous na yo. Bisous vraiment ebele na ndako nanga na otanga précieuse na otanga Jimmy donc batu nyonso baza pembeni nanga o bazo sunga ngai na ndako nanga awa vraiment nzambe ya pambola bino Corneille na bosante ya simbi kota kolia donc awa c'est que a de news ça pour les kolala peza kolala peza kolala kana bakolonda na biso bakolonda voilà voilà merci beaucoup en tout cas c'était un réel plaisir pour moi de recevoir cette grande dame Clarisse. En tout cas vous avez compris, elle a répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, nous devons éviter seulement n'importe quoi, les bêtises, ça nous amènera nulle part. Voilà, pour contacter cette dame pour son travail, appelez au plus 243 90 64 37 837 plus 243 90 67 90 j'allais dire 64 37 837. Voilà, c'est son numéro, il y a téléphone pour la Souki. Donc en tout cas ne vous inquiétez pas, il y a les outillages. La qualité prochainement, elle n'était pas préparée pour l'outillage outillage à salon, mais prochainement on va vous présenter professionnalisme et eux allez à salon. Quant à moi je vous dirais Nzambe azala na bino tokutani mbala sima. Merci beaucoup.